La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Mbote la famille, bonjour bandeko nanga, mbote na bandeko bolandaka biso, bandeko bino bovandi awa kuna e yindi, yako bomoni Ursil Botelwa TV, aye liboso na bino, po abete la bino li solo oyo. Toye ko solo la likamba da Costa, après ko leka da Costa na TV, e boti makambu ebele, yango bomoni Ursil Botelwa TV, aye liboso na bino, tolobela, relation ya vini na leki ya tendresse. Tendresse jibingi, soki jibingi, denge da Costa alobela kinga na yeba aka tendresse, na yebi le reste wana te. Alors, affaire ya ye na da Costa, et salaki ke da Costa a souligné point moko o ezaki important, alobaki na tendresse ke, mabe o yozo lukapo na ba comédien, tope lo lenge o yozo finga ba comédien, eza malamu te, il faut ozala na respect et pa ya ba comédien, po leki na yo Deborah Michigan, azali bongo mwasi ya Vini Malundu. Alors, ba makambo ekomeli biso ebele, ba message ekomi ebele, ba tu baluki ko benga baluka bayeba, ndeko moko soulevaki point alobi ke Vini avandaka epa ya babukilo. Alors, ndeko moko soulevaki point wana pona kosala koluka kofinga Vini, koluka koya koloba mabe pona Vini, yango bomoni Ursil Botelwa TV aye penza liboso na bino, to expliquer likambango très bien poto bima nanu na likambo oyo, toko tape na likambo mususu. Toki jamais kovanda kaka da Costa, top tendresse, oh boy, alors, na oluka na expliquer bino likambo ango, to zala clair, poto mettre fin na likambo. Na pesi bino bonjour, bonsoir, bandeko bolinga rabiso, boza vraiment ebele, o bolinga Ursil Botelwa TV, ba obo benga kanga, ba obo komela kanga, ba oyo vraiment bo partagera mingi ba analyse na biso, nzamba lola a pambola bino. Bandeko bozala wana pona ko soutenir biso, bandeko bozala wana soki totie émission boko tarabo et marabo kommentaka. Lokola maman na biso Madeleine Akete de mon cœur veut dire yé azang sarate kotine de la Ursil Botelwa TV ba cœur na ye. En tout cas nzamba lola a pambola yo. Lokola maman na biso maman princesse Yvonne, maman Yvonne princesse Allegria. Koko ya bana na ngai, donc tana kumobusa na maman monye. Donc mama Yvonne princesse Allegria koko ya bana na ngai siko zali. Nzamba lola pambola yo, nzamba pesa yo vraiment vi mulai pona biso bana tope bakoko na yo. Sans oublier Noëlla Kalamba depuis Cape Town Wembeck balobi mutema ya papa putu machalaba Noëlla Kalamba esiko zali ba gros bisous. Nzamba lola a sala yo bo lamu. Wana peto bosa nite linda bukulu ya balinda boza penza ebele soto bito bando tanga nyonso eroyo émission pena e ozala mukie ba mabanga e ozala ebele. En bref, nzamba pambula bino nyonso ba obozala wana pona ku soutenir musala na biso ekende liboso. En tout cas na porta bino na motema na ngaka ndenge bino bozala wana pona ko soutenir biso. Ndeko koti na chaîne na biso so les mbala na ya liboso o trouver Ursil Botelwa TV, alors au s'abonner, au commenter, liker, au partager. Partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger. Likamba ba comédien toloba ekota kindoki tope ekota motema mabe. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e la mupi, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, commune à 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope al
balalaka te tozali na solution na Gavker. Bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. Da Costa abimi na TV, Da Costa aye koloba, Da Costa aloba kite pour créer ba émissionnette ebele. Da Costa azalaki vraiment sage na analyse na ye o ayaki kosala na TikTok. Batumsu balobi Da Costa sali mabe, il fallait pas répondre tendresse, fallait tika tendresse azali bomate pour Da Costa akanga munoko aya ko répondre te. Selon tendresse amoni ke Da Costa ndenga pusani pembeni ya sila akei pona profit bazolinga ba déstabiliser sila bazolinga ba bebisa musala sila non ngana sala ka bémission pona oloba na bino ba chroniqueur ba communicateur ba fan na bango moko ba comédien nde ba osala pour que bango moko pe ba kabwana likambo Da Costa kangisaka tendresse ezaka likambo moko ya kala bakangisa tendresse lelo te bakangisa tendresse kala esipe eleka tendresse Da Costa tanga kangisa tendresse selon tendresse alobike nani Da Costa lobaki na ye alingaka sila te sko ye tango amoni yesu supembeni ya sila nde yango aye ko répliquer na internet ke te ya loba na ye alingaka sila te tout le monde oza na internet awa amona barando wana ndenge banda amona barando wana ndenge suka totaka na mitema te ke lelo telobi te ba comédien ba ozalaka bongo non baza batu singa famille bendanaka ekatanaka te lelo tomona ba comédien ba oyokana mutu moko tanzima ke Da Costa aokendeli su ko jouer kuna metangu Da Costa ke ko jouer kuna eza ke peut-être o elekaki ya mabe ba sokoli yango ba yokani eza ke peut-être mabe moko ezalaki mais pour le moment ba bongisi yango ba sokoli maboko ba avancer ba longoli mabe wana ba ko tikala kana se ya mabe te peut-être yena mutu na ye azaka kete tango bakangisa kanga balobaka nanga na police na miso batuke alingaka sila te donc akoki jamais koke ko jouer pas sila tango bolinga bo séparer ba comédien na bandeko na bango est-ce que bobongiseli sila déjà bato ba obanda koke ko jouer kuna est-ce que bobongiseli déjà sila bato est-ce que botieli déjà batu oba oke ko jouer kuna potangu yo lobi ke non yako jouer awate nani Da Costa ko jouer awate sila ko benga Da Costa te est-ce que ozueli nani sila remplaçant o akozala lokwa Da Costa parfois to ya koloba na réseaux sociaux to ebi même pas ko jouer so ba pesi biso ata rôle moko to ko kata ko jouer ngote ata tableau moko kaka to koka ko jouer ngote mais souvent to ya na réseaux sociaux poto ya kolobaka ba bêtise to ya na réseaux sociaux poto ya ko bimisaka ba makambo o ezala te to tika ba comédien basala musana bango nanya ndimaki ke lelo Vincent Toulouse ko ya na internet po ya olobela belle vie po ya olobaka lingaka belle vie nanya ndimaki yango to mona Vincent Toulouse ndenge atinda nani dati aya ko finga belle vie après onyoso belle vie asayelaka bango après matanga mama Olive mtapesa kambongo to bosani ke mama Olive pa ko pesa so pe belle vie zaki motema mabe akoka pe ko komisa ngote. Alors makambo eza ebele na monde ba comédien lelo toko bimaka te po ba comédien ba kabwana Da Costa ye wana kendaki kuna ba yambie bien tonton da kwa ye koloba awa na internet
ke abandaki kutu na tournage epai ya Bella. Abandaki na Bellar TV. Ye moko tia bande kokende kuna azalaki kutu na retard ke kuta bango nyonso bazalaki bien te. Mais ezalaki kaka il faut leka. Si la yebaki kete auti ko jouer na nukoto ya pra kokoma koto yo. Belva yebaki ke na libere mbang po akende ko jouer. Totia ba comédien ngo wapi. Soto ozalaka na motema mabe ya koya na ba analyse na biso pour ke to kabola bango. Totia bango wapi. Totia bango wapi. Tendresse aza yaya ya Deborah Michiga. Deborah Michiga aza mwasi ya Vini. Vini aza comédien. Lelo bo yambara ba bokilo tango ba okomaka na procédure libala. Ba dakosta nde ba oyo balaka leki na bino. Mena so boza boye na réseaux sociaux. So bozoye na réseaux sociaux ko finga ba comédien eza kitoko te. Boutika sila sa musala na batu na ye. Bokoma elo nyoso Belvia otia bo finga. Lelo soki da Costa lobaki ke na okende te na Olanda ba mafinga nde ba finga ngana kende te na vanda. Rola na alinga jouer. Na alinga jouer role wana. So ba linda ba longwa na SB eza pona bino ba communicateur. Linda leka loba likambo ya longwa na SB ezala ta malonga te. Balongola ye te, mais ba communicateur nde balongola ye. Est-ce qu'ils ont malam? Ole ye moko alongwa na ki ye moko, mais ba communicateur balongola na ba fausse information. Yawa moni batu bakomo ya oloba te, mso sila patindaki atindaki tendresse, mso bablo mso mona sila ye bien ngwata te, mais bino mo bobi msa sila futi. Bobi msasila mabe na baninga na ye. Yango bomoni biti ya live da Costa. Da Costa yeki na live te po ya kofinga sila. Mais da Costa ye na live makambu da Costa lobaki alobi makambu moko très bien et puis azalaki sage. Na ebite ba mot français on a ce qui est compliqué bino. Wana ebite. Là je ne sais pas. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. So ba mot français wana nde sali mwa ba complication wana peto ye bangote. Bomoni la famille ba makambu nyonso o ezobima na ba comédien ba bulu yeke nyonso o ezobima eza po bango mo ba mitema mabe ba opelisa ba moto pampamba. Soto bito zonga Total likambo da Costa lobaki, da Costa ana mama na raison. Ya yo lobako vanda kolobila po na tendresse, po tendresse alfingi ba comédien trop. Tendresse afinga ba comédien makasi. Mais leki na ye abali epa ya ba comédien. Lelo vini akomo finga ma akota libala, akota ki Mario avanda ka bino moko boebi baba cook nde bayaka ofinga sans frein. Boebi bangonde bayaka ofinga sans frein. Alors tango ofinga ba comédien, mitala peke te leki nanga pe akoti na monda wa bala pe ba comédien. Lelo so babi baya ofinaliser makamba libala ba oye pa na bino. Mais da Costa lobi mabete, mais tala ndenge vini malundo azu problème na internet, c'est comme ozonga boya kota libala, okende boya kota libala, ozonga be non. Eza kitoko te. So bolandeli makambu da Costa lobaki da Costa lobi mingi pona opesa conseil. Da Costa pesi conseil, aza na posa te ba rando wana e continuer. Lelo to mona kuna na nini Davina kuna na Bambino. Batulokwa ba Arline aza mutu mo mukolo aye patie kimia, mais bo mona Arline ndenga zo pelisa moto na rando o Davina na Bambino.
Arline o abota na Caleb, Arline o abimaka, abimana Modero, abimana nani, papa Koba, abima suna nani, so na papa mo bweka ya théâtre, nandenga yako sukisa, aboti na Caleb mwana mobali. Arline wana za suki mikusa sala bagag mingi pa Jérémie. Arline azo pelisa moto na makambo ezoleka na internet ya Davina na Bambino. Na ebite soki Arline onso na ebite ba comédien onso succès ka ndezanga rabino so bomoni so likambo moka mukie botinga mi bodinta mi nango pona olukaka baye babino na ebite. Boluka oboma moto, boluka te kopelisa moto, bozalaka wana teka pona kopelisa moto. Bozalaka wana teka bozwaka balimeti bobwakaka moto epelaka toujours. Mais bozala wana pona kobomaka moto e ozala bien. Bino bozala naka kopelisa moto, bozala wana ka soki likamba mukie leki, bino boye wana bobandi kolobe, bino boye wana bobandi kopelisa moto. Eza kitoko te? Eza kitoko te? Tozo bunda apona bino, tozo swana, tozo loba nyonso. Lelo te lobite sila na Belleville ba oyoka na bino bosuka wapi? Bino ba obwana ba rando moke zanga mutuna makolo bosuka wapi? Bozo pekisa sila kobenga batu ba jouer pa na ye. Bokomi koponela sila batu. Sono loba na kota na likambo ya Davina na Bambino, sono lingana kota penza na mwa likambo wana. Eza pasi omoni nga lobaka mutu na mutazaka na ndenge na ye. Bomoni Davina ana bandenge na ye ya koagir soki likambo eza. Davina ana bandenge na ye o ye asalaka réaction soki likambo eza. Esi na loba na bino e ana batu mususu devant problème azalaka posa aya répondre na vidéo, aya loba, aya sala ba audio, aya loba. Mais apena batu su devant problème bavanda apekimia. Do mutu na mutu ana ndenge na ye. Davina ana bandenge na ye. Boko ozwaka bandenga Davina te bo banda ote, o batinzi ye, o basali boenini. Soki Davina ayaki ko répondre Bambino. Aye ko répondre Bambino par rapport ya oye amoni, par rapport ya oye ayoki, par rapport ya oye alandi, nde aye ko répondre Bambino. A répondre par rapport ya ye, nde aye ko répondre. Alors, eza likambo te otoko ya namoni kuki kuna batomboki ko finga Davina, ko comparer Davina. Bino bo comparer voyage o bango bakei ya Dubai, bo comparer ngo ke o Davina eza zuwa po ake Dubai te, po grâce a bengi bango te. Famille bota mingi baba marié. Et le quoi il faut comprendre. Famille bota mingi baza kuna na kati baza ba marié, ba célibataire te. Grâce à benga ki ba célibataire ba mbeyambeya ba ke kokuta na kuna bango na bango ba ke sa makambo na bango ya ki célibataire. Et puis grâce à loba ki arbeng sa ba camarade ne o nyonso bana ba 30 ans. Donc c'est-à-dire ba nyonso ya bengsi kuna bana ba 30 ans. Davina moi 91, Davina na 34 ans. Ba chacha bana ba 30 ans. Batu nyonso ya bengsi kuna Bambino ana 30 ans. Bato ya bengsi kuna bana ba 30 ans bake ko fete. Bakesa ba matalana na bango. Boye bisanga nde ba mataki na bato bongo balataki ba kaleson. Bana famille bota ba olata bongo. Deya bomona bana famille bota balati ba kaleson ba s'exposer banzoto na bango. Est-ce que deya bomona ba balati ba kaleson na bango ba sali bango ba laksa banzoto na bango? Non, bato na bato bana ndenge na bango. Pona mona rando ango komika batu bakende boye. Oh, abengisaki bango te. Oh, Davina sali zuwa. Bana famille maboma basali zonde bobenga famille maboma basali zuwa. Ata bino moko. Famille bota et osala zuwa par rapport ya quoi? Nani fallait ba bengisa kuna Elena? Nani fallait ba bengisa kuna Sylvie? Nani fallait ba bengisa kuna Daily? Batika ba occupation na bango, batika ba mabala na bango, batika ba tournage na bango, bakende ka ba fitilité moko, bake kolakisa ba robe. Yango te, batu na batu bana ba ndenge na bango. Ape toyoka ba video kune bimi, boyoka te, ke ba video kune bimi. Boyoki yango te ke ba video bimi.
totika ba comédien basala musala na bango totika ba polémique moko ezanga mutuna makolo bokoma kaka ya kobatama na likamba ba comédien o asala kiboye o azongisa kiboye o akenda kiboye o azongisa kiboye mutantara ndenge na ye Davina za na bandenge na ye asalaka ba réaction likambo ana bandenge na ye ana bandenge na ye yango telo baka o zuwa o boye Davina akosala zuwa epa ya bambino Davina kosala zou epa ya bambino bandi carrière lelo Davina banda carrière kala donc bota makambo yango wana bomoni Da Costa aye abimi na live na ye alobi makambo eza très important alobi makambo eza sérieux alobi makambo ke soki 4 5 6 comédiens basali ba live pona koloba ngo kimi ekokota alobi makambo eza sérieux mais bakindoki comme bandoki ya communicateur baza bandoki o balinga théâtre kabwana baza tala nde boye kotelemela tala eloko mosu ekamusanga nde boya ko comparer Michou Davina Michou bo comparé na Davina tomoni Michou autosala vidéo moko na réseaux sociaux na ye na TikTok na ye asali vidéo moko pona oloba ko tsanzembo ke o kolata ye kolata na ope malunga te eloko moko il faut bo comprendre Michou ana droit ya olata ndenge wana po alingaka a impressionner mibala batu wana tozalaka clair Davina aza marié ana mobali moko Michou na bali te Michou azana nu azu oyo atiki azui papa o atiki azui marié o atiki azui célibataire o atiki alors il faut alata lo lenge o yalataka po a impressionner mibali yazana no mutu moko anombe azoko impressionner alata ndenga lingi atika ba derrière na e polele atika mukongo polele atika mabele polele alata lo lenge o ya lingi pour impressionner les gens Davina pe alata lo lenge o ya lingi lo lenge o mobali na ye alingeli azala lolenge o mobali na ye alingeli azala bandeko totika kotia confusion na ba comédien oyo totika kotia confusion tala nde bakomi komatisa mini na nani vini na ba miniature pona koya ko critiquer ye boti kotia confusion oza muto sala musala oya osala musala na ona kimia sala musala na ona kimia tozala wana teka pona koyaka otaka désordre kati na bango eza kitoko te donc spécialité na biso ekomi kaka toya kotaka désordre so matière eza te so matière eza te malgré bango moko baza na bango na komikitisa te bango moko baza na bolingo te bango moko baza kaka boye o ake koto lelo te ake koto mais biso pe tokabola bango bafani bacommunicateur tokabola bango makasi omiyebi na okete en tout cas mwana wa muke o Laurence soki Laurence asalaka na famille nani na SB bokobi kozwa na Laurence wana ya mukie wana bokokanisa na Davina seke boa mitema mabe po bozo mwana na muke Laurence bokokanisa ata na tegra non batu na batu bana spécialité na bango chez Belleville spécialité eza musala bomona jamais bana ya famille bota wana basangani 4 5 6 bakeluka balia na restaurant na bakeluka bava na restaurant mo po ba attirer ba regard ba tonton moko boy non eza ndenge na bango ba mesana bongo te siko na SB si la yemo kalaksa ba na déjà sapologie alaksa bango déjà faut ko lata alaksa bango déjà faut ko bima ko kena ba lié moko bodale pamba ka bo vandi bo meli bo sali ba vidéo bozongi alaksa bango bongo tandis que chez Belleville ba bloc wana ezalaka nango te batu na batu bana ba spécialité na bango boto mona vidéo mo ba Michou ba to sala be bazaki na restaurant ba keka ko lia na restaurant chez Belleville baza pona musala baza na kikamaderi te ko kikamaderi moko bo o koto bana kikamaderi moko koto bo non kuna kikamaderi ezate kuna eza basisi musala bakabwani o akei bakokuta na lisu jour a musala mutu na mutaza na ba activité personnelle o asalaka
Tandis que koto chez SB, eza musala ezate bakokutana, bake bachile mwandambu, bameli, baseki, non. Koto eza bongo te batu na batu bana bandenge na bango, batu na batu bana ba spécialité na bango. Batu na batu bana ba spécialité na bango bandeko nanga. Botia mutu na mutu à l'aise na place na ye. Mutu na mutu à l'aise na place na ye. Tangu biso ba communicateur ba fan tozaki te, ba banda ko évoluer musana bango banda ko évoluer. Na ba 2022, ba 2020, ba 2021, ba 2019, ba 2018, ba 2013, ba 2015, 2016, 2014, bazaka ndeni. Est-ce que ba communicateur bazalaka? Bino bokasi lelo so biso to yo lobela bango te ba filme na bango etambola te. Etambola po ba banda da ya kotala makala na série kuti ya CD. Si biso ba oto na ba CD na banda kuti lelo ya ba théâtre to bomba. Tango bazaki bo abimisa épisode 1D na CD nango, épisode 2 na okoma na ba 12 CD po tala ba épisode nyonso. Okoma na ba CD ebele na ndako, pourquoi to bando talango? Po tozaki na bolingo ya théâtre. Okoma na ba CD belé. Totalango po tozaki na bolingo ya théâtre. Totalango te po tozaki na bolingo oh ngana kumisaka Belleville, ngana kumisaka Sila. Non, mais to bando talango par rapport ya bolingo. Oh tozaki na ngo envers théâtre, envers maboke na biso ya Congo. Total ango par rapport ya bolingo o to bande ko lakisa bango. Total ango te par rapport ngana za mutu asila, ngana za mutu a Belleville. Non. Bota na série o to bande tala théâtre na TV. Nanya tala théâtre Muyombe Gauche te. Muyombe Gauche a Vanessa. Série o asala théâtre moko Vanessa titre na ngweza Vanessa. Bana batala ngote. Pour vous dire que makambo ezo changer. Kalezaki soko yoki alima ki angando na théâtre Muyombe Gauche atabo na courante. Atabo na courante boki mamusika po boke koluka botala ngo. Metala lelo. Muyombe Gauche atale masunda bando tale maliboso te madra koti YouTube. Donc pour vous dire que makambozo kenende makambozo changer na balo lenge belé. Kala total ba Belleville pa ba major zolo ba major bisadidi. Total bango. Mais le monde eza ko évoluer, mutu na mutu osala na balo lenge na yi. Bino bokasi so boza ba fanite ngana kumisaka mutu boyete nde ba otala mate. Kala tanto banda otala bango biso nyonso sans polémique onga fanya kingandi, onga fanya songolo pakelezala te banda otale mate. Banda otalema. Buti ko yana ba polémique ezanga mutu na makolo. Arline Bimana likamba bambino na Davina ezo sopayo. Ezo sopayo oza même âge na bambino te. Oza pe même âge na Davina te. Ezo sopa yo makasi botinga masila bino na so ba comédien yo pe luka succès na ndenge na yo botika bana batamikie ba vanda ba sela ba succès na bango na place boya kokota ka ba makambo ko ya kofinga ko ya koloba non biso so to mona ke bokesenezali entre bana famille bota na bana SB bokesenezaka makasi bokeseneza ke pona famille bota bakendela musala ba yebi musala. Tout le bara vérité, tous à la vérité et aux amalamu. Merci na moni na suki apo. Ngai makoka aboite bakande komo mata. Na suki en tout cas merci beaucoup na bato bolingaka biso, bato nyonso bolandaka biso so ezambala liboso continue na chaîne na biso s'abonner, commenter, liker ou partager. Partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, partager sika nyonso oyo émission oyo kokomela bato ebele. Bo aimer vidéo, bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.